Mokolo ya lelo mardi 26 avril 2022 ndenge kaka ezalaka momesano na ye honorable Edi Iyeli Molangi papa ya bapapa social mwana ya bamama ayaki kokutana na bamama veuve ya 3 paroisses ya commune na ye ya Ngiringiri entre autres Saint-Pudis, Sainte-Agathe, Saint-Vincent de Paul. Lokola Mokristo nyonso mwana ya mama Maria abandaki nanu na messe d'office bisika ayaki kobonza journée na ye epai ya nkolo. Na nsima na yango le bienfaiteur l'honorable Edi Iyeli Molangi akutanaki na bamama veuve ya 3 paroisses ya Ngiringiri asololaki na bango pe papa atambolaki ye moko te. Tomonaki présence ya directeur na ye Monsieur Christian Boulu oyo tobengaka Coach Benge pe quelques membres ya bureau na ye. Na maloba na ye l'honorable Edi Iyeli mwana ya bamama alobaki boye. Merci mingi. Oyo soto salaka ezaka mukano nzambe. Soki zo na bongisa ite tungeti kupita te. Topezi mana merci mingi. Bete nzambe makasi po aza nzambe ya solo. Yende mutu apesi biso nguya, yende mutu apesi biso makasi to kutana sika oyo. Mama bazubile mama ngwa zutende nini. Ayi mama tete tikana kimia nana. Nakoki kobusa na bamama na ngate. Mama babibi na bona lebi balia kite na bi na kosala programme na kotala bamama. Kaka ndenge mama Maria Jésus ni ka mama Maria. Abita ngona nana kokite. Ndenge Jésus asikaki koyisa mama na ye. Etangi kopaki pe Jésus pe asaki makambo na ye. Yango pe na kotala bino na kotaba mama na ngambu kula lelo. Nasipo mwa elamba ponga zali mona suka. Boyiki bana suka nyonso bazaka pemeni toujours ba mama. Bino boza ba mama obuboti biso. Bino boza ba mama oyo butangisi biso. Bino ba mama oyo mama mona kapasi mingi. Soki tumoni pasi ka ndeko bobota kabiso isaka biso pasi mingi. Yango jamais na kotika bino ata mukolo moko te. Milulu elekaki kitoko yo wapi na impact pa idéologie papa ya papa social atambolaki bongo te lokola aklotiraki mois de la femme na ba membre ya fondation na ye amemelaki pe ba mama veuve maputa chaque mama azwaki pièce ya liputa na ye pe mo enveloppe ya kafu oyo bozomona na esengo wana ba mama veuve balobaki boye. Nalobi na sepeli na kombo ya Yesu Kristu po kokaba ezali olutaka na motema. Soki na motema osepeli kokaba nde kokaba. Kasi lokola akanisi biso wa mama veuve tika nzambe oyo apesi ye makanisi ya kosalisa biso akoba kosala kati na ye pe libota ne mobimba eko akozwa kimia pe misala na ye nzambe atombola yango ekende liboso. Gala za koloba boye papa Edi ya nzamba ya liboso te pote asunga biso ba mama veuve yango wana toyeko senga epai ya nzambe oyo apesaka ye makasi pe apesaka ye boya mpona kosala likambo oyo tika te akoba na yango mpenza kino na suka eloko moko te empeshe ye eloko moko te ekota na kati ya nzoto na ye epesa ye bolembu to likanisa mabe yela ye eloko moko te ezala baye baza pembeni na ye bakotambola na ye bazala mpe na bwanya ya koyeba kosunga ye kopesa ye baide ya malamu mpo te likambo oyo ye asali ekenda te liboso amona bakoko na bakokololo na ye mpo nzambe alobi te moto oyo apesaka azali lokola moto oyo aza kotonga ndako likolo na libanga ya makasi. Bokanisi esili tete au final l'honorable Edi Iyeli Molangi apusanaki tina salle oyo azosalisa misala salle tolingana esika wapi azotiesa baplafonnier pe kocha éclairage na kati ya salle kolatisa salle tolingana langi ya sika yango ye moko akitaki sur place kotala ndenge misala ezokende azalaki elongo na ingénieur oyo azotambwisa misala wana nyonso wana elekalaki toujours na paroisse ya Saint-Pudis oyo ezomi na avenue Movenda direction Asosa Shaba. Papa toloba lisusu nini misala ozosala
ezomonana ndenge kaka bamama veve basepeli boye yeba nyonso ya yo efungwami ndenge kaka Biblia elobaka donner aux pauvres se prêter à Dieu. Ah oui, honorable Edi Iyeli Molangi, la personnalité de bienfaisance. Il n'y a pas mieux que toi pour fêter au fond. C'est naturel. Okay.